Ferrego la Copa Box concert il y a le 11 juillet 2026 au à Londres City, à London City. Alors concert wana ezana etanini. Concert wana ezokende ndenge nini. Alors avec Saint Figaro, toko décortiquer problème nini ozana jet set, problème nini oyo ba concert nyon surtout et comme risqué. Alors bozo ba kitibo fanda Trésor Congolo azali komema bagolois na direction nini. Alors Trésor Congolo s'est fait comme porte-parole, il y a Fally Ipupa. Trésor Congolo comme le porte-parole, il y a gouvernement. Trésor Congolo comme désorienté. En plus bagolois ni surtout bakozala désorienté derrière yo. Au baby sa communication, il y a jet set. En tout cas avec Saint Figaro, to yeba to lobela la kati. Alors, Fally Ipupa aussi, concert il y a le 25 octobre 2026 dans London City, na DOD. Ils en anglais, DO2. Voilà. En plus, question nini on va penser qu'il Fally Ipupa. Tout le qui est plan sur le Congo, réponse des alaki. Tokos net na film slogan na pourquoi Fally Ipupa a répondu qui de la sorte. Voilà, Saint Figaro des alara toujours to dit Saint Figaro pour likambura motote, alara toujours maboko pembe awa nakati ya plateau na biso. Voilà. Mibara monabino tunde alara toujours ba fan club mibara monabino batubo lingaka Saint Figaro mibara monabino ba Saint na ba Saint Ignan surtout vous autant que partager vidéo et comme la baïke pour sango et panzara ndenge zalaka. Voilà Dodo Maziza mona shenge na propre mibara monabino zali na pesi de Mbanza London Alex Tima ba mibara monabino sans oublier ba fano to batala biso na banga na bido na suka ka ndenge zalaka. Voilà to meka mpe kolobela nanu makambu ya Ferrego concert il y a le 11 juillet 2026 na kati ya Copa Box London City. Concert pour le moment eza na mbutu. Concert ya Ferrego ba coproducteur dans le bandeni. Au moins Ferrego comme un système ya coproduction. Mutumota produisaka wera 100%. Alors production surtout ya kana jet set. Ferrego la fois en a 50%, producteur, coproducteur P en a 50%. Ndenge Ferrego la akoma ko marché na makambu na ye. Alors tu comprendre que non depuis makambu Ferrego la comment ça la 50% na ba coproducteur, c'est comme si ba concert ne surtout comment en danger. C'est parce que mutu ozo charge ya likambu na 100% ye moko azati. Ferrego la la partie na ye a mon production de 50%, aller 50% na mbongo orchestre zokota, a mon ki azane bien. Et tonda te batbayate ça joue pourcentage na déjà orchestre ya ye aller côté à production. Yango comment ko ça la Ferrego la que non akoma na niveau akomi lelo, c'est-à-dire na ba ne ote koleka Ferrego la zakana ba top. Lelo Ferrego la au mona que place azalaka na ba ne leka za place azana ngo lelo te. Combien de concerts y a Ferrego là vous avez cancellé? Vous postpone vous poussez vous changer date après que vous cancellé combien vous yebi? Du na makambu ou nous surtout au Ferrego là ça la pour makambu ba coproduction. Which de l'autre part, ça m'a bête que ça la coproduction. Mais ce qui bosali yango malamu te ba retomber nango yango tuzomona awa wa Ferrego là azo komi na ba moment oyo difficile asa nango lelo elongo na jet set équipe na ye. Orchestre naï. Voilà, tout le monde a nous concert le 11 juillet à Wawa. Ba coproducteur ya Ferrego la wana baza couple moko ba nigérien. Za couple moko ba nigérien ba la rebelle. Alors ba nigérien wana pour le moment communication sur les kamala monté na Ferrego la. Communication eza vraiment quito côté du na makambu oyoyo ba billet ezali ko traîner. Ba golois on a le but il faut surtout sur notre Trésor Congolo. Trésor Congolo aza ko désorienter makambu ya jet set. Trésor Congolo tant ozo leka na télévision Ferrego la na concert ya munene na Copa Box London City le 11. Tala botela mpanzi botela ba billet oyo ndanga ezana no ebele na kati ya salle. Ba billet Ferrego les autres kamate Trésor Congolo oza koleka na TV
kaka mpona kosaprendre na gouvernement kaka mpona kosaprendre na Fally Ipupa mpo bapesi mpo badécorer basali ye mo elengi eza fin du monde te yo koleka na TVT Trésor Congolo obanda loba jibe na wera badécorer bango au même moment oyo leka olobaka non bato gouvernement bamelaka bangi bato gouvernement soki ndenge nini yango wana conseil malamu ezalaka te pa président de la république patati patata wana eza information te oyo efolo oleka mpo opesa bagaulois leka lendisa bango kota bango bongo kota bango mkuwa na kati ya bongo keno concert ya mbutu ke concert ya makasi ezali ezobetama bana Londres bana baza pene ba Londres ba pays surtout tout autour ya Londres na encourager bango basomba batike ba ko support mutu o balingaka et non yo comme porte-parole na ebite soko ça la Fally publicité 50% pour chaque fois ça sortie médiatique faut tanga komba Fally faut tanga komba gouvernement o comme porte-parole na bango to zandengene bozo mona te que non quelque part la communication et l'orchestre et puis ça va comme ça de l'orchestre Trésor Congolo mais kana no oye bandenge nini ya kosala musala no ndenga bien osa musala malamu te oza kokotisa jet set na kati ya erreur ya mess ndito loba sika bakamba Fally za bato balobelaka ye loba makambo ya jet set loba makambo ya Ferregola keneza awa ba bien biso te kamate denza awa tout ça l'effort ne surtout tout comme stratégie sika tout ça au besoin de l'autre côté on a eza de copa box place Fally nani Ferra Robeta bota la bino moko bati mon cher batike eza ebele na ndenge sakanati to été pour to ridiculiser artiste na bino to nini to ekoloba que non makambo zo marché te boluka source makambo wana bo deal na yango makambo sem na gouvernement Félix a décoré Fally c'est l'équipe bo concentrer na ba production ou orchestre Trésor Congolo fais ton boulot mon cher. Fais ton boulot. Nous sommes allez lobby boluka ba noir. Tant bino moko boleka na télévision, ça va sortir médiatique, bozolo ba makamo, bozolo ko accuser bato bazana pouvoir pour le moment. Voilà. Tozo ngana couple wana ba nigérien. Couple ba nigérien wana bazana coproduction na Ferregola. Balingi ba bendana na bango. Dieu va buyer ils ont belé baza ko risquer nous allons dans le 40e le 10 juin baza risquer ba bendana na bango avant que concert donc concert en ce moment ba couple na nigérien baza ba coproducteur wana ceux qui ba bendani Ferregola otika la producteur yemoko ceux qui va peser pour wana akobeta concert ceux qui va peser pour wana te et que le concert est à la postpone to concert à la canceller bandeko c'est pas facile to ebi ke biso surtout Ferregola zo traverser ba moment moko oyo canceller ba nini ba bundisa ye tout ça mais eza raison te que non ba to ba la na TV ba lo so ndenge ni voilà les actifs on pas dire jet set ndenge za to avancer siko to kota Fally Ipupa bandeko ba bolingo ndenge zalaka to bana na question batuna ki Fally Ipupa plan na yo na Congo à venir à Congo za ndenge nini tout le monde a été surpris que Fally Ipupa a répondu qui tokos ndeti na film bato bazo ke ngolo la ironie bato bazo on dirait Fally à comprendre la question te bato bazo on dirait Fally a yebi makamba répondre qui te de l'autre part ce que tu bien Fally Ipupa a été un peu sage d'autre part Fally Ipupa répondre qui na sagesse oyo que non makambo nyo surtout etalaka mboka politique ce qui au répondre yango malamu te ebele bakenda ba exil moni question bon peut-être muki Fally Ipupa plan pour na Congo à venir à Congo zo mona ndenge nini ya une question zalaki nde ba formula ki yango
tokos net na filme a rejeté question pour koloba que non na 5 ans on ya na repostuler les appels ministre na za repostuler na za la président obi ke ka liloba wana et puis to kota fali papa excuse est-ce que obi ke non réponse wana ko to kota ça est cacho réponse ka ya papa so répondre au malamu te akomi pe okene exil akomi pe combattant quelque part na libana mboka yango wana bomonaki pourquoi fallait Ipupa a déverti question wana abouaki ne ko répondre ezate ke no abaki tokose tete na film po a comprendre question te non akimaki ngambo oyo eko kote carrière na ye musicale na ba jours à venir. Voilà, voilà zalaki juste question na pona ko yimbola bayiki bazo tomonezo créer polémique na ba net. Alors, concert ya Fally Ipupa ya le 25 octobre 2026 bandeko salle ya monene na niveau wana concert za na octobre un mois après ouverture ya ticket ya Fally Ipupa tikali na 75 ticket. Je m'excuse. Un mois na ouverture ya ba billet lelo Fally Ipupa concert za na octobre Fally Ipupa tikali na 75 billets tikali. Ezaki waouh tolobela la minute oyo. C'est pas facile, ce n'est pas facile ya kotonde sa salle de autour wana ya London wana eza jet eza lipate. Tala maman na capacité au teki on ça la solde pour 76 billets déjà to beza sold out. Parce que mutabongo to kene to ba kena zo mériter te ke ba couronner ye na makamto ça la pona musique ya Congo. Félicitations à Fally Ipupa musala kitoko ezo sala mape ezali komonana. En tout cas bandeko lelo bana biso belete lelo samba na biso te c'est parce que oyo nyonso tu oyo zo sala ma awawa na musique na biso photo ndima ka pe bato ba sa musique na ndenga bien. Fala sa musique na ndenga bien beaucoup ça Fally to bi ke to sa na biso ba pro nani oyo mais ozo sa musala na ndenga bien il faut encourager Bamba Kendele Bosso. Voilà. Héritier Watanabe Gogan Moto na Tembene Sabino Foya danger. Depuis que tu sais qu'analyse ya héritier Watanabe Tembene santé dérange qui n'endenga ko sakala te pas c'est le lobo moka ngongo sans bimaka malamu peut-être trop forcé. Héritier Watanabe après que ça là-bas plein ya danger na kati ya Cape Town succès fou. Si les lobes ont réclamé à Zonga Beta deuxième concert, vu qu'il y a un rendez-vous, vu qu'il y a un programme, un calendrier surchargé, il fallait à Zonga. Alors, récite, il y a Zénith de Paris, il y a Héritier Watanabe. Nous avons précisé bien Zénith, il y a Héritier Watanabe le 3 juillet, récite, il y a Salama qui est à Cape Town. Récite, il y a Héritier Watanabe le 3 juillet, il y a Zénith de Paris. C'est Salama qui est à Cape Town. Na ba sacrifice nyo surtout na ba bakamuno surtout fallait salama c'est wo bina filé donc Zénith tu vois des formalité même maintenant conseil c'est beta makese si la qui on des formalité ba que ne ba remplir kakapo ba na poto pe ba CP là. Félicitations à Gogane Francis Diba ya ndenge za toujours chombo lengelengi. Voilà, nous sommes abino to kotani na prochain épisode nulle part ailleurs kaka et pas à 5 bien Saint-Figaro. Bye bye.